Lelo to mona ba masapo batu balingi le sakoli bato balingi kan pasteur ate bango makambo ye alingi bango balingi ngo to siko ba pasteur pe ba komo na nchena bango na ba po ali ke soit te mundi mi vérité mundi mi optima pasteur ouais ranson na takol soit bongo limité ma ili ke kongo mi ba bongo la mo mais pasteur allait ça dans 3 ana droit la ouais ra une église na ben ka koli wana etika lipo lele masia Yesu asekwi oyo nyonso yanga ebungaki esekwi elongo naye. Le pas baboto balani na relation moi une semaine to 2 semaines ça la raté. Ba pasteur balala mo si ba pasteur bandini no so église bala ba sa pasteur. So de loko ba to WhatsApp sur na des autres quelque part ça ba prophète si ba portrait ba pasteur évangéliste o ba tele biso ba sa biso nzira pote moto akota na bomo ya bonzambe nde bangonde ba zo kata bible ba zo gumba ba page bible il fallait ba la ça polele pourquoi moi la qui soki ala qui si moye koli makambo c'est moye ko la simbiango bien a ko le kate maître yango ma pasteur de belé il faut ba yamba tsambe ya mama lumière na ko saté ba jeune adolescent que au moni en sala kitoko na ye lelo kompeso pe kitoko eleke communauté aux deux fois ça na mon na bango pasteur ayi bisenga ngabi frère faut ba pasteur belé ba yamba nzambe ezama bete pasteur so zingo lupenzo yamba nzambe so zingo no yekola ata makomi o bible eza munene makambo ebele komama pasteur faut bo comprendre ngo mabe ka ba pasteur ba kata bible azali soso na lili tate anongiwa azana bomoy una tsoza ntembo ya frère na bisoma kikaka osembola ta bomba nzoto nyonso eroleka nde kaka quand prêtre Salomon le bâti nyonso eroleka me malamu kosimba liloba ya nzambe mpona tant eza mwa vrai te kina lundi réunion mardi intercession mercredi scotin okoluka eza wapi ale dimanche osembi premier mabonza deuxième mabonza plus bakomi mingi na nako bacharnel ke spirituel ya solo pe bomo ya seko o après metaki biso quoi donc ya wana ngale na tanga ki ba makomi tamoni ke non faut makoka ba bomo o vi o nzoto o et pas Jésus pour te le battre tout fi parce que le mona est depetinga o tunga na ipsa rabate ça te o ba teranga mais ba recherche na sala kande na comprendre pour ça ya nzambe yango ezo sala pe nzambe abiko bomba ngo pona yo moko te yebisango na bana baba ko ya sima na mtanda ya personne 22 komona David abi bomba makambo tina yebisango bana bako ya sima na Daniel 12 verset yango 5 Daniel abi makambo yo yawa abi Daniel bomba makambo yo yebisango na bana pe bako ya sima bakolisa kondima na bango yango nazo sanjere tongo pokwa masia ngai nasalaki na iziba betesta tozalaki ebele na bato awa na betesta bato bi Jésus osala nini Jésus abi ngai osala bafere papa na ngai évangile ya na mbongo ngai pesala nga susu mona pasteur asundo l'église akenda na ye atiluka mbongo avaya akitiluka vie ya famille na ye ya bana ye ozo sene biso nini abakuki alobi na tebi na poste na nga na bakuki de verset na yango 1 tina 3 tebi na poste na nga fanda ta église kolanda bipiansi te basentiment te kolanda baloyenga bato te eso amoni pasteur montane poto azwi balar na ye aye na ngola asali église na ye akoki makambo nde ezalaka na église ma bon ya komi konfie moninga na ye tout jeunesse bamipesi na bango kaka na makambo oyo biso tozomona mais makambo wana yango ezomimema biso na kufa bato ebele mpe balingi lelo bazwa bafacilité na mokili oyo
bima eza bien badondo ape mokilo pe mbabango mbabango bien bango ezaka te loge ezaka te kiss ezaka te kota bien osambela banzema bikeko eza ke non kondimelaka Jésus nyonso eza na Bible oyo ezalaki kobakisa te kolongola te ye pasi eyalaki mpe mibeko ya Moïse abando tosa ti mibeko bayuda donc yango wana mpe biso le tocomprendaki évangile wana yango tous les jours toza na se ya makolo etomba Jésus sur les terrains a facilité tes chair par la foi je suis sauvé je suis libre. Donc, mon ami est tombé Jésus sur le terrain, facilité G. Chose à tenir à la bika, faut qu'il y ait un ngombe, sacrifice, sacrificateur. Tant que Jésus a habité ngai ngombe ngai, on a mis solo, on a mis la raté après 5 ans, après 10 ans, donc on a pour dire bon, et on tous les jours, tout ça. On a dit m'embrouiller à l'autre. C'est si quoi, moi na koli. À côté qui est na cour de grand, na cour de grand. Tu vois, moi, j'ai dit la cour de grand. Ata ba pasteur, ata ba sala nzambe belé. Bazo sala pe ba makambo ngote, ba sala ba ntenga na bango, ba sala ba propre posa na babango, adolingi. Tu as solo na part na part. Nazo ka bola invitation na quartier ko batu ba ko ka lelo banzambe bongo na mutema. Yepe kuna ateka lui-même idati. Po ebi ke bandimine ya quartier. C'est aussi l'invitation à la vraie parole de Dieu. C'est ça. Pas ninga. Même na basala nzambe zo sala mamingi mais mamna bakasi batu basala ngo basala nzambe surtout na mboka kana biso Angola Luanda bisika to fandia akosambisa mutu nyonso biso to lobate mais makomi ekokangae famu di mafete la ke palin famu di masombe la ke moi feste famu di masa partenaire mundi mena yebi le côté il fallait bongo laisser mutema mais yo le bon ça mundi mutema te ozote kaka ba bien matériel za bien te a mutu bokonza likolo mo ta mundi na peso te bokonza likolo ke pa vérifier abi oh ezala ndite boye